et baibisi biso ba BBC mutu kana yo ba attaquer yo pour ya ki ko exposer ba faux prophète ou bon ça la ba délivrance ya makiona ya lokuta bakuluna ba yepo na ba agresser na ba machette ba betanga na beti bango surtout et puis na kangi moko ti na kiti na la police. Oh là là. Voilà. Zamba salingo. Parce que koloba vérité boye peuple de Dieu ba sepela raté. Ah oui, ba sepela raté. Toi ça moi na nzambe te oya toujours na ba mauvaise appui na ye pour déstabiliser bino pour vérité bimati na bongo. C'est une opération ya miso na ya kolopati nazo mona malamu te. Ya bili kambote to sambela nzamba ko sala oya ye alingi. Na mitala ki te boutitre nanga na bita chaque moto nzambe apesaka ye donaye. Et ma bokila ju ba pousser ya mabele abwakile na miso nde ala mukabindoto banda wana nde miso banda ko kufa yende wana. Mais nzambe azo sala retour à l'expéditeur. Parce avant na kene passer albinanga ke asame pona ngabike bato batungisaka yo okomona bango lisusu te okomona makambo na miso na yo. Somi apesinga huile d'olive asambeli kana tia na miso no se fongwamaki ezongi ndenge ezalaki bitumba ya miso uti na fa na belle famille uti na belle famille na ngai yangwana tana eki na tondi nzambe pa asali tana zonga boye ba pana pasteur na kena na mboka madingu batininga mission babenga na telefone obukile na akufi kiyoza mosali na ye obanga kaye uzana kindumba te loko te obali mosina yo légalement tout mais ezonga au moins tant ka bimi akende bon lobi na ngoba bengi mama ya mosina ya kufi. Prier avec instance produit des miracles. Maloba na yo oyo lobaka ata pona bana na yo. J'insiste parce que Dieu m'a dit d'insister sur ça. Proverbe chapitre 16 verset 24. Bible le Bible. Les paroles agréables sont des rayons de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. L'enfant, c'est un champ à cultiver qui produira telle moisson selon la semence qu'on y aura jetée. Voyez qui? C'est pourquoi il faut veiller sur l'éducation des enfants. Il faut veiller. Plusieurs personnes au moins moi yo kizing mayele te zoba o pela mona zoba yo pesa au moins ndeko zoba bongo et moi na koma zoba. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Shobiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance et si que nos fidélité au Sarabiso dans le meilleur de chaîne où ils ont Shobiso Télévision, chaîne où Kokani Nayo, Nanga, Nabiso Nyonso. Merci à le sponsor numéro 1, Yakatia, chaîne où Shobiso Télévision, ils ont Jésus-Christ de Nazareth. À travers Jésus-Christ, t'as santé, t'as paiement, t'as vie à l'abondance parce que to confia ye na ba vie na biso to chaye numéro 1 nde abate la rabiso nyonso auto salaga et qui nara liboso ezonga rasimate parce que to yambi loko la Seigneur peut sauveur. Merci à l'équipe technique à chez Biso Télévision, merci à Israël Monzo, merci à Papa Naturel Mwanza, moto azo contrôler plus de 50 000 boutons à niveau ya mixeur. Merci aussi à l'assistance de Joyce ainsi que je suis pour na OSK. Merci na bandeko nyonso batala ki mission Police des Stars. Police des Stars est une mission oyo et mi marabiso pembeni ya Nzambe. Nzamba sili biso na sena moito za la ba soldat otozo combattre. To ala minduki physique te mais maboko na biso, maloba na biso nde minduki oyo bondisa kabongunda. À travers cette émission avec l'homme de Dieu Torolobela makambo belé pour que permettre ngana yo to mona bila loboko Nzambe. Ça la bilan mitala année 2025 ici, année 2026. Le long de qui est malembe pour te conclure mois il y a deuxième mois où ils allaient faire fouiller. Alors ne to qui ne conclure mois on a ce que yo nangai obimi nani bénédiction nin oyo sortir nango na mois de janvier ainsi que na mois au nengezo qui négocier là. Ce que yo binzambete de satana a profiter à récupérer ba bio na yo parce que oko bakokele là. Merci à Papa Chiki Mokadi pour nous repesanga confiance et à Rosa Lokola présentateur pour na émission Lelo Police des Stars. L'autre photographe évangéliste est Lokamba.
papa oyo aza baoba papa oyo ayebi makambo nzambe papa oyo arumeli mpe na ministère yango ameke koexplike biso basorti ya badelivrance na bavie tomoni badelivrance ya makiona badelivrance ya lokuta tomoni biloko oyo esengeli tomona te aexplike biso clair mpo tolongwa na kati ya fausseté toya pembeni na nzambe ndeko na ngai delivrance epesaka moto guérison te guérison eyaka ntango bapesi yo enseignement ntango ozwi enseignement okomi na prise de conscience nde eta moto akóma nango na delivrance yango wana siko émission lelo tokozala enseigné miso ekofongama biso mpo tomona ndenge nini nzambe aoperaka miracle na kati na biso naza na baoba l'évangéliste Lokamba napesi bino mbote l'homme de Dieu bonjour. Bonjour journaliste. Tosepeli soko ya babino na OSK parce que le moment où yambaka bino peuple de Dieu sera vraiment édifié à travers grâce aux nzambe kati na bino. Merci, le plaisir est partagé et ngape nazana sur makasi. Voilà, pour na ko éclaircir peuple nzambe et webi ndenge balobaka que lukuta eyaka kaka liboso mais vérité yaka na sima nde bato bayo comprendre ya omoni ba faux ba se précipitaka toujours et après ba vrai nde baye. Gloire à Dieu parce que na mikomicité na linga pe ba titre te baoba banani tutu pesa bango bango nde bazwa ba titre na mais bobenga ngai frère Josué c'est bon na ba 1997 wana ba 94 nandi meli Yesu 95 nde nazwi baptême na le 5 octobre nana ba photo eso lingi na na ba photo na ngai baptême 1995 donc le 5 octobre na manjili nde nazwi baptême 1995 nazaki encore trop jeune voilà et puis ndeka na lobaki na bandi ko saila nzambe erka na babundeli pona nga na biki pasteur alandinga ti na douche no sukula asimilaka na liboko bitoke aux interpréter ngai ngabi oh papa non na sala ngote abi ne crains rien je vais prier pour toi nda prier pour nga na Gloire à Dieu évangéliste Lokamba fidèle na poste na ngai fidèle vraiment na poste na yo et nzambe pas opérer ba miracle sous na kati na yo bato bazo pika bazo tatola monene nzambe oui nyoso esalamana ezangate ya omoni na lingate na nga na bondele pona ye nga na sala ki boye nga te c'est comme si pouvoir ango nga ya ezandi yanga non je suis qu'un simple instrument que Dieu utilise pour la solution de ses enfants voilà c'est tout. Gloire à Dieu yamboto banda émission et te rendre grâce et pas nzambe sur votre OK merci beaucoup merci beaucoup prions Seigneur merci ndengo permettre que de partager quelque chose au PC afin que bana bazala édifier bazala instruit bazala solution et ba problème na bango au nom de Jésus-Christ tous à la conduit par ton Esprit Saint et servi par tes saints anges je le déclare au nom de Jésus amen attendez il y a une parole plus forte le que vérité il y a un escalier le côté il y a un ascenseur pour que et triompher parce que ascenseur est amolara sur vitesse ya makasi que escalier moto tambola balembi malembi et ba ibisi biso ba bibisi moto kana yo ba taquer yo pour ya ki ko exposer ba faux prophète ou ba sala ba délivrance ya makiona ya lokuta. Non je n'ai pas été attaqué ba attaquer ngate ba attaquer pe moto kana ngate ezali ngainde na fois passé sengé na ya ko sala émission na kota ki contrebande nde la police ekanginga et tout sololi nde voilà et puis batiki ngai gloire à Dieu tokanisa ki ba fils de kayona ki ko tenter bino parce que ko lo ba vérité boye peuple de Dieu ba sepela raté oui ba sepela raté toi ça moi na nzambe te oya toujours na ba mauvaise appui na ye pour déstabiliser bino pour vérité bimati na bino. Non, je n'ai pas été attaqué et puis na bon de la kanzamba protéger biso puisque biso va ta vérité tous a beaucoup combattu ndenge au lobby mais ba longa biso kate biso kato longa gloire à Dieu vraiment Dieu pour aoya na musunité aoya na makufite so na makufi no bete makasi na bete penza non à part maman nzambe moi na maître ceinture noire deuxième dan na jiu na sali karaté na lati noir na sali jiu na lati noir ti deuxième dan
Et puis na kesa la l'élite gréco-romaine et pas maître Cabo azalipe tout sur la naïe ayaka pen église na voilà mais na bundakate. Mais ce qui est légitime défense là je peux me défendre pour obeta ngali kofi obeti na mitikate il faut là c'est défendre. Voilà pour na utokutana bakuluna ba yepo na ba agresser na ba machette ba betanga na beti bango surtout et puis na kangi moko ti na keti ke na la police. Oh là là. Voilà. Zamba Salingolo. Amen. Des émissions. Oh, tu les gars qui pour Kinshasa baby vraiment insécurité de yango ezo battre les records. Des émissions qui toi président au batterie ba moni le boko na Zambie. Est-ce que cérémonie en haut ezalaki ya jeudi? Peuple de Dieu bazalaki au rendez-vous na kati ya église même. Oui, vraiment peuple en Zambie bazalaki belé mais Nzambe peut à délivrer, Nzambe à guérir. Et puis, nana bâtiment, je me suis sous, écoute, ils ont un téléphone na ngawana. Ils ont un sœur, moko, je pense, à vous témoigner, à Goya, topé, témoigner, topé, ça, mais je peux même me décrire. Vision. Mais, azali na zemi, médecin, c'est qu'il y a au bout de césarienne. Et alors, tant que benga, n'a pas au bout de césarienne, au bout de normal. Tant au pays, Mikole Koki, paf, à bout normal. Alors, on décide que aya, na mobali na une église mais abayaki parce que mobali na za chômeur asalaka te talaka Kinshasa ba souffrir na ndima kosakanate aye to sambeli esili nga bon frère il faut nzama peso musala amen bo sala ba tosi esili azu musala azu musala ya bien pas mindele ba engager chef donc ane sengo moko ser donc pour ça sala nini nga non azu papa na mutu asika mais vraiment nzamba c'est le problème c'est que des soit glorifié. Ah voilà, sikoyo misala ekomi passe. Siko bato balo ke misala passe. Mais ngana zolo baki il faut changer langage. Parce que vous allez dire autrefois na pas ça qui verset. Verset on avait parlé sur torrent de Kérit. Mais pour que torrent oana aya ko produire mai pour Elia Mela, c'est lui qui avait provoqué par ses propres paroles. Na 1 Roi chapitre 17. Banana verset 1 à 7. Okutake Eli alobinin alobi mikolo yo mbule kobeta te ata rosé même neige tonine ekotombe pété akangi yango pendant 3 ans et demi alobi sauf à ma parole. Ce n'était pas la parole de Dieu, ce n'était pas la parole du diable mais la propre parole d'Élie. Et bien malheur mobi manamboka y compris yé moko pas comment souffrir sous kasi malobi lobaki Eli a comment souffrir ma ezate et le côté kolia ezate donc dans le côté na ndengo sakanate akimi nde côté akimi lokola za mosala nzamba comme apesi torrent de Kérit maïd makamelaka ba corbeau bazole biloko musuni na biloko na kota na makamba corbeau prochaine émission autour na corbeau comme ça on peut expliquer nde ba corbeau bazole Eli misuni na mapa aliaka tous les jours siko tellement que Eli akanga kimbula ma epe kangami yango na lobaki ke torrent de Kérit ezali une bénédiction éphémère, solution éphémère, solution moko ezali temporaire. Ozalaki na besoin topé ya osala ya mbongo obala mais ozumbongo obala mais mbongo ndako ezate mbongo koliesa mwasi na bana topé ya nini ezate compliquer les ressources. On comprend? Okay. Ozalaki na besoin ya peut-être au voyager. Oui, au voyager mais comment souffrir. Ok, na voyage, na place où les gens qui mais au komi kuna mais exacté au komi que non complication complication mais quand complication na complication au moni bon ozalaki na bezo bala obali kobota exacté exact rend de Kérit une bénédiction éphémère réponse moko ezoya mais temporaire après un certain temps aux gens sur la souffrance c'est la même chose et litanga kutani na yango nde torrent de Kérit kauki. Alors, à Bondeliza, Mizama Tinde Wapi, et pas vers Sarepta. Vous comprenez ce que Sarepta, ils allaient ville et épreuve. Donc, à quel chose, ils ont venu, ils ont éphémère, et les choses. À quel kuna, Kota Banolia Misuni, Namapa, a mis la maille, au bas corbeau, voyez là. Mais qu'on n'est pas veuve, a mis la mapa. Gâteau, kaka. Maïzate, et l'autre côté, a comment kalaka gâteau na gâteau. Il y a un monique. Sarepta elingi koloba place ka ya passe ya épreuve ya suka dernière preuve Sarepta
Et puis, Eli a vivre, bon, il y a moitié, il y a maman veuve, na moine naye. Pendant tout ce temps, a souffert les sous. Et où tu vois, par ses propres paroles. Attention à tes paroles. Mais qu'est-ce qui se fait? Tant que comme il bongo, il a dit non, tout c'est trop. À Sanin, ande à matina, mo Carmel. Ok. À matina, mo Carmel, pour na akende, ko sambela. Kunande sikoyo, miracle ko salama. Yangonde na zawa na sikoyo. Na fungoli na no, nini, Bible nanga d'abord. Avant de faire l'agenda, Proverbe chapitre 16 verset 24. Na obandawana. Na Proverbe chapitre 16 verset 24. Bible le Bible. Les paroles agréables sont des rayons de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Je peux répondre parce que journaliste comprendre bien. Vous qui me suivez, écoutez bien la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Les paroles agréables sont des rayons de miel, douces pour l'âme, solitaires pour le corps. Ok? Maloba, oya bien, oyo bimisaka wana. Yango ezali lokola mafuta ya nzoi. Ok. Ok? Maloba, oyo bimisaka ezali mafuta ya nzoi. Ezo kende tina ame ya moto. C'est-à-dire, l'âme c'est le sang. La parole que toi tu libères là, et que tina katia ame, quand tina makila, pour ne travailler. Et puis, oui, salutaire pour le corps. Donc, c'est-à-dire, épaisseur l'obiko. Nous autres, nous avons l'obiko. Maloba ya bien. Et li a kota qui na souffrance à cause de maloba ni moko. Et quand il peut, pays mobima na souffrance. Yango, na zolo baboy. Maloba na yo oyo lobaka. Atapo na bana na yo. J'insiste parce que Dieu m'a dit d'insister sur ça. On va prendre moi au président et yo président n'habite aux qui zengi ou moi si zoba ou moi si ma yelete ou moi si problème zate akobana kozala kaka zoba parce que maloba na yo et c'est un rayon de miel et puis ezokota tina ame ya mutu. Tu libères la parole, oui c'est bon hein, c'est une semence ou eko kende ekota tina katina makila et puis et produire et loko yo lonaki. Parce que les éducateurs, il y a un éducateur, parce que je suis psychologue, hein, un éducateur à l'obinine. Bon, Emir Durkheim, qu'est-ce qu'il disait? À l'obiboye. L'enfant, c'est un champ à cultiver, qu'il produira telle moisson selon la semence qu'on y aura jetée. Oui, ok? Ah oui, moi, nazande elanga. Oyo, okobuka mbuma, ndenge limbuma, okobuka, nandenge olonaki. C'est pourquoi il faut veiller sur l'éducation des enfants. Il faut veiller. Plusieurs personnes. Au moins, yo kizing mayel était zoba. Oh, puis moi zoba zoba. Yo pesa. Au moins ndemo zoba bongo. Et moi na koma zoba. Parce que ezama loba ezobima, ezokota ti na ame. Et keti na makila. Un jour, moi na koma zoba. Makambe simba kate, ale kabwe simbite, ale kabwe. Au moins na koma mayel était parce que oui. Et loko zoloba wana. Après une année, après 10 ans, après 20 ans, et qu'on l'a ta sikoyo. Alors, résultat, nous l'avons zolé la sikoyo. Bana papa na boti bana sama bala te, bana babonga kate, bamsu ata musala, ata salibo. Parce que toi-même, tu as fait s'aimer. Au bon sana malobana. Est-ce que tu as fait une prière pour retirer ces paroles? Ah voilà, l'état favorable ndé yangoyo. Na personne d'aksanga moko. Hein? Moi nananga. Na école primaire. Maternelle, Azui. Premier primaire, Azui. Deuxième primaire, a passé troisième, pourcentage qui dit. La troisième primaire, n'a pas le les athées. Attends. Ça, c'est pas ma sémence. Ma sémence, oh yangote. Na lingi le côté. Vous comprenez? Na komisiko ko veiller na yango, ko déclarer, no biyo za mayele, yaka afukami na bonde li ponaye. Oko zwa mutali boso, nini botu. Na komi ko déclarer. Na monique net mais et comment m'attendre net tenga bi jamais na je les répétiteur après ça qu'est-ce qu'on court au moins c'est quoi tes semences na kena spirituel na qu'est-ce qu'on a physique donc oko koma mayele yo za mayele oza sage ku veiller ainsi de suite mais lelo cas premier ah on comprend ce qu'on y a nabi ah ngamoko na ba ça va siko ça mona nanga ye voilà c'est ça. Et l'oba, que c'est un rayon de miel.
douce pour l'âme. Au moins, au ça, il y a bien, au comment on appelle l'âme et qu'on l'a plus tard. Abi salutaire pour le corps. Et ça peut pas dans les autres. Or, le corps, c'est la vie. L'âme, c'est la vie d'une personne est dans son âme. Je progresse encore pour lire mon agenda, si vous permettez. Amen. Journaliste. Amen, Papa Lokamba. Ah, voilà. Yokanano makambo yo na onjambalobi. Il faut que l'eau de Kérit sèche pour que tu reçoives des fleuves, des ruisseaux, des océans, hein, toutes les bonnes choses. L'eau de Kérit. L'eau de Kérit, ndenge tu expliques que ezalaka éphémère, une bénédiction éphémère. Maïmoko et yaka, après un certain temps, et kauki. Mais sikoyo nde sikoyo, il faut nécessairement. Maïwana et kauka. Afin que yo o matana mon caramel. Comme ça, au moins, na ba fleuve d'eau écoulé na vie na yo. Yondo o comme source. Ok, na famille, bazoya, na ba camarade, ti o comme même tout un pays. Vous comprenez ce que okay. Donc, on sa niveau. Mais pourquoi on a un niveau, et Sengeli d'abord, le maillot, et Kérit, et ça, et Kauka. Comme je disais autrefois, que Sarepta, c'est un lieu de raffinement, lieu de preuve, lieu où il y a purification. Nous avons l'exemple, purification par les faits. Même or, pour ne briller, et Sengeli Kana, na moto. Et Yango Sikonde, Sarepta. Yo Siko au passé déjà na Kérit et Kauki. Parce que tant aux alaki, mon pagano, au banon bon a quand même évolution makambo, bani tout, mais actuellement il n'y a rien. Au comme au semble là, mais tout est fermé. Il va bien que. Mais oui. Excusez-moi vraiment, makambo ne comme il a remonté mingi. Tant on ça là via les débauches, on a trouvé bonheur. Moi quel n'est tout ainsi. Tout le monde est possible, mais tant on a vu ndakisa. Il y a Jésus comme Seigneur peut sauver. Ok. Voilà déjà au Zaïk na Kérit, au Longwe na Kérit, parce que ce sont les corbeaux qui te nourrissaient. Obano Zambongo, nani utiauna yo lobela makamba corbeau. Obano Zambongo to na ndenge mabe parce que le corbeau c'est un oiseau impur. Oh là. Oui, bibliquement. Aule sayo bani to Zambongo na ndenge ya mabe. C'est que les corbeaux en le saili, ils ont na ndenge mabe. Bon, nakolo babwe. Ce que Dieu a déclaré pur, yoko lobango impureté parce que même dans Acte chapitre 10, l'histoire il y a apôtre Pierre au Kutango. Alors Nzambe déjà atteint corbeau pour na aller Saheli. Je viendrai autrefois pour parler du corbeau. C'est un oiseau impur. Mais, dis-moi, il y a écolé ça, un saint homme de Dieu. Il y a un moment que yo ta mususuto moto, ozala kino mopagano, ozo moi hein. Moi ba job ya bien, moi cop, moi mbongo aussi maman mbongo tout. Et voilà, ta ende yangwana ba corbeau, bo pesa yo ba mbongo bani tout. Mais tant déjà au quitter parce que tort de Kérit et Kati, corbeau pe à Kati. Au changer déjà forme à Makambo. Ok, si que pas na Veva Sarepta. Oh, Veva Sarepta azalaki une sainte femme. Mobala kufa atika na mwana naye, ba vivre na kubanga nzambe. Mais kuna nde lipa ya pamba, gâteau ya pamba nde ba kumo vivre na yango. Pendant plusieurs années donc et simbité jusqu'à ce que Eli aye komata na Mont Carmel pour na assembler mbula et beta. C'est pourquoi awana zoloba il faut que l'eau de Kérit sèche pour que tu reçoives des fleuves, des ruisseaux, des mers, des océans intarissables et toi-même pour devenir une source d'eau vive où ils ont nourrir toute la famille, où ils ont nourri tout un quartier, toute la population congolaise. Au comme même na niveau ya monde que bojinzamba opesa yo et ezalaki ils ont les sabatu belé même famille même en dehors de la famille. Et puis yomoko ti okufa riche pour tiki bozui. Voilà l'objectif du Seigneur. Parce que tango Elia mataki na ngomba sambeli nabi ki mbule betaki akosakanate et puis bénédiction côté na pays mobimba qui n'a pas côté mbala moko. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit Sarepta comme je venais d'expliquer, c'est un lieu de raffinement. Un lieu de preuve, lieu de purification par les faits. Oui, sengeli yo o leka toujours na ba épreuve. Bon, ba épreuve na yo ti le si la te ponani. OK. Alors, oui. Oui, comme la peuple de Dieu. Mais oui. Pour que ici là, il a des préalables. Parce que tout le monde veut être béni. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui respecte les instructions divines. Un jour, Dieu met à Paris, c'est-à-dire Jésus met à Paris pour me dire que je reprends souvent cette phrase. Quand tu mets à Paris, il m'a dit, Josué, ce monde est régi par des lois et des principes.
dont l'homme doit respecter et vivre les miracles. Il me donna des principes divins à mettre en pratique. Et après, il me tenait à l'oreille pour me dire que Josué, retiens ce que je t'ai dit. Les chrétiens sont les plus négligents du monde par rapport à d'autres religions. Mais toi, ne sois pas négligent. Et dis à tes frères et sœurs partout dans le monde de ne pas être négligent. N'apesa mibeko. Na bandi ko tia una mibina na musala ndezo na inane. Na mona ka clarté. Na moni siko. Mais n'invite bato musu to kutani na pese ba principe divin. O mona ka 3 mois. Paf, afungwa. Musuku to na pese 1 mois pa mbaba afungwa. Na musuku mona 6 mois, ça dépend de Dieu et ça dépend de toi aussi. Mais les gens n'arrivent pas à respecter. Mais bato ba qui est pas banganga. Tu peux pas médecin ou belika ou pas médecin. Par crainte, il y a malade à prescrire ordonnance aux autosa, les A à Z pour l'obic. Mais en oubliant que Dieu est souverain. Bon, au comme la paix qui se respecte de prescription médicale, mais tant que pas quitter. Voilà, et je continue pour avancer. Écoutez ce que dit la parole. Pour vivre la main de Dieu, et que mes prévessis là, qu'est-ce qu'il faut? Parce que torrent de Kérit aussi au vivre en gros, s'arrêta. Aux alakipé, tam sous autres traversées, s'arrêta. Et ça va passer. Mais pour que s'arrêta passe, je disais et je dis, il y a des préalables. Il y a fait. Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Je lis le livre de Jacques. Chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Et 6 mois, pardon. Et voilà, 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit. N'habitez qu'on l'a dit. Nous allons continuer qu'on sort. Mais première prise pour un changement, c'est la prière. Et il pria avec instance. Et le miracle salamaki. Prier avec instance. Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, il y a des frères, des croyants, il y a des gens, même ceux qui ne prient pas. Mais au cas il y a souffrance, au cas il y a épreuve, azuluka quand même, assemblée, ça a débrouillé quand même, mais qu'on s'embelle là, mukiona et simbati. Nzambol va prier avec instance. Donc, mbamba. Zwata ya ko prier. Zwata ya ko prier pe ko tikate parce que na mokanda ya nzambe Yesu alobini na Luc chapitre 18 verset 1 abi il faut toujours prier et ne point se relâcher. Okay. Il faut toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu aies la solution. C'est ce qu'Élie a fait. Élie a semblé qu'un balamoko pour arrêter la pluie, j'avais expliqué balamoko. Mais pour que mboule zongi bete comme si ko makambo. Il y a un moment que malédiction y a vite, mais bénédiction y a malem. Vous comprenez? Même quand on a ils ont raté, mais pour la ko détruit, mbalamoko. Et voilà. Ndenge moko pendeng na zebisao. Tes paroles. Au lingo changer parce que non personne. Nous avons pensé même prière à faire. Non ça la siko pour na bato balanda prière en ba sala yango ba bona makambo. OK. Mais voilà. Alors, il fait la suivi dans Makamboyo. C'est-à-dire, prier avec instance produit des miracles dans la vie d'une personne. Moi, j'avais fait. Et Dieu a changé ma vie. Mon histoire a changé. Nazala qui recevait à combi. Reste. OK. OK? Ah, voilà. Nazala qui faisait. Au fond de la rue. Je dormais. Nababis. Et Koufa. Voilà. Bon. Aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai eu le temps de prier. Je suis musulman. Je ne le suis pas. Je n'ai jamais été musulman. Mais je dis que je n'ai jamais été musulman. Ce sont des positions de prière. Mes genoux sont noirs. Et mon visage aussi. C'est la prière. J'ai prié fortement avec instance. Et c'est pas facile, hein? Et aujourd'hui, Dieu a changé. Deuxième point, pour changer ton histoire. Pour vivre. Deuxième fois pour le combat, juste to souffler mon bouquet. Ouais. To les canaux niveau régie, to t'as témoignage. Ouais. Après to zoom là, parce que le défense a toujours édifié. D'accord. To ça le rôle à bangote, bah ça la prière, to bah défense à makiona. Mais bis ça bah to réel ou ya biki, amoni le beau nzambe, à témoigner. Et longine personne ça que yeyo. Adresse na numéro de téléphone adresse nazu trophée
3 fois. Ok. Bah, journaliste d'investigation. Hein? To bondeli pona moto. Mutabiki, va pesa adresse. Boya bango va pesa ba fausse adresse. Na ba numéro lukuta. Mais bon, to bondeli la baza, na ba adresse, na ba nini. Ba muso ko ya na église okuti payer. À comment ensemble? Là, na ba journaliste on était. Mais nzoka, nde balanda émission. Ba zwaka ba numéro wana, na ba adresse ba toana. Ba keti na terrain. Ba ou vérifier titi après avoir vérifié. Bango moko ba yena papa moko aveugle. Aza journaliste na RTNC. Hein? Il y a presse écrite, voilà. Okay. Mais monsieur Koufaye. Abela monsieur d'abord, titi, ba examen tout, ba opération, ti ici, monsieur Koufaye. Ba ye na ye. Nga peine habité. Na quitté un certain dimanche, ba ye, to bondeli ti esili, mais sur place, abika quitté na prière d'ensemble. Mais dis-moi, ne ba ye pour na yamba bango. Na yambi, ne papa. Ba se présenter te ba journaliste. Na yambi papa, aibi singa tout na bon sombo de livre casse. Asombi to bondeli na bi kesale na ndako. Akene bi papa moni. Gloire à Dieu. Sikoyo nde salike na ye moko papa wana. Na bango nzoka bakeye balaki baba meka kwa. Ba sala soki za frère. Nde bakei, ba image za ona zo ba image za lia. Oui. Donc des images et tous Jos akoya oui, akopé ça ba image ndoko volex. Nde baye na diplôme ya mérite. Babi après avoir examiné hein, ba témoignage sur ozo sama na nzela na yo. Voilà, ne yango etindi biso to ya kopesa yo nini boye parce que to yaki na preuve na biso zali ke to kutani na bato wana tout landi bango to zui ba témoignage na bango mais to yena o ya biso moko papoyo victime victime ya azaveugle to ye abiki yango moi to ye kopesa diplôme ya mérite. Voilà, on comprend ce que Gloire à Dieu vraiment. Mais ba manquioniste le côté diplôme ya mérite ah vous êtes parce que ça ah le ba salis a monter bateau et voilà la salis voilà papa Israël Mwanza Sozana biso même langage tout le monde a témoigné ce qui s'est passé qui une église même après on retourne aux ongana papa Lokamba. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote papa, mbote mama. Comment nanga tendi Adon Aristide na wuti na mboka nkai na Congo Brazzaville. Eloko memaki nga na RDC wayaki problème maladie tango na yaki intervention ya maladie ya misona ya colopathie. Elekaki bien par rapport na komona malamu te. Tango na komona pasteur Josué Lokamba to assemble ponanga atuni nga papa ozo souffrir na ninga bien na yaki na basenga opération ya miso na ya colopathie nazo mona malamu te. Ya bili kambote to sambela nzamba kosala oya ye alingi. Asambeli lokola pe na mitala ki te titre nanga na bite chaque moto nzambe apesaka ye dona ye. Na mikitisi na mitalité naza papa te na mikiti yangwana tango akosombela ngango asombi l'huile d'olive apesinga abi pakola tango asambela ngo pakola na pakoli na keita na zonga ki mokona papa en tout cas miso nanga na moni yango clair awa na kumi kozonga na mboka nanga pa biso to bato ba délai soki délai ya eleki na bitch bo compliqué yo parce avant na kene passer albinanga ke asame pona ngabi ke bato batungisaka yo okomona bango lisusu te okomona makambo na miso na yo kotana ekozala ke yo osali boye yo mto obomi bango okomona ngo na miso exactement peta na kendaki na vandi nazoya kontoka bongo bokilo nanga ayaki pe bata protestant ayaki diaconesse. Papa s'il vous plaît olobi nzambe asungi papa Lokamba asambeli pona yo miso komi komona clair elingi kolobani nozalaki aveugle bandaki komona te asambeli pona yo miso emoni na komona flou na komona flou otanga bible okotanga suti yangwana tanga asamelaki asomi apesinga huile d'olive asambeli kana tia na miso no se fongwamaki ezongi ndenge ezalaki nakomi kotanga bona boye en tout cas kotwana natondaki nzambe nanga na ndenge abisanga papa kende onyoso komona kuna okomona ngo kaka nake nakomi tana komaki bokilo tanga pesa même na bana faut pakolaka bana nazo pakola bana tutu bana tabo kene pas belle-mère nanga ekomi problème yo pesi bana kisi bona boy yo koto okendaki hôpital te kona ko sala kisi onde nini kisi eyaki nete mama bondeli
loko nazo pakola bana huile d'olive yango na ekomaki compliqué loko la bana ngo mamango atiaka bilemo mabe na mwana na ye mwana ako kosimba bana te mama bokilo azali na misala mabe yango na bana nyonso bakoka soki mwana na aboti mwana fo mwana akufa yango na bitumba na bundaki nango ti nga moko pe ntango alandaki na bana akoki bana te envoûtement eyepa na nga me malade yango ebanda kaka na ndoto boye na bokilo tozoswana azwi sab abwaki nga na miso kote malade nyonso ekomaki na bitumba ya miso euti na belle famille euti na belle famille na ngai yango wana ntango nayeki natondi nzambe mpe asali ntango nazonga boye mpo na paster nakenda na mboka madingu batininga mission babenga na telefone oyo bokilo na akufi lokola baprofete moko abi te paster adan soko oke ekokomela mabe yo vanda so bakundi bongo okei ntango nakei bakundi mpe mission église esi nazongi na nkai oyo yo moto boyimba okilo na yo boye na boye na boye nga abi te ngai nanakisi te bokende kote ni kote bolingi soki ngai nabomi ye bino boboma nga tolekisi après 2 mois ya mobile pa kokufa bato balobi famille na bango balobi tocomprendre nzoka nde libala na bango ntango ezalaki ya moi mpe ya butu bango soki mama akangi akopesa mobali na ye yango wana mpe problème na memaki ngambo yango wana bato batali toke ntina mboka sibiti na banganga kotala babi ke mwana papa oyo aza innocent maintenant nga nabi natondi nzambe ya pasteur Josué makambo oyebisaki nga nyonso esalami papa bokilo azalaki na misala mabe mama bokilo pa azalaki na misala mabe tangu Josué Lokamba l'homme de Dieu asambeli pona yo atie yo loboko okei kuna makambo esalemi makambo esalemi kokamwa ekomi ngam na bomi bato boy na boy église bato balbi te eza ye te lokola bato yango bayebaka ke mama wana aka na misala mabe mobali mpe na misala mabe omona ke na libota yango omona kaka mwasi nanga moto alaki mwasi ya normal omona kaka bato bayeza ndenge zobazoba kwa kaka bongo yango wana lelo ata nakoya na tune église bato bayebi te lelo nzambe asali mpe na koti tomona na pasteur mpe na explike albi ke kende koloba yango wana ya vrai azali mosali na nzambe ya solosolo siko mpona bato baza kotia tembe balobi ke nzambe Josué asalaka te Josué aza magicien yo omeki nzambe Josué omoni bikamwa na bomoi na yo okoyebisa bango pasteur Lokamba aza magicien te même ngamba liboso nayebisaki ke oza ya nzambe soki ya nzambe te mbenga na koti na esiko te en tout cas bato bayimayima te aza ya nzambe eloko ya nzambe emonanaka na pole na misala ya satan emonanaka mpe nayebi na bandeko ke eza commentaire te ngai nazanga mpe moto awa te mais yo ye quand même ozwi na ye nazwi lobiko mpo ozomona partout eza kaka bongo uti Brazzaville ozwi bato okatisi oyeti na mboka Kongo ozomona ezali bongo moto abénéficiaka eloko ezaka mopaya mpo kolo mboka mpo abénéficie gloire ya nzambe eza mwa pasi mpo bayebi ke moto oyo aza boye ye alobaka bongo mpo ngai nazinga ya mopaya na ndimi na nga ke nzambe lokola travers mosala na nzambe nakobika mpo bible elobi ke nzambe asalaka travers basali na ye nzambe abongolaka te maloba oyo atia na basali na nzambe bandeko nyonso baya bazaka na kondima mpo eloko ebikisaka moto eza kondima nzambe azosala kati na ye yango wana ke bandeko baya bayimayima te bandima ke nzambe aza na bomoko Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Zamba kumisama parce que tozana nzambe o azali au rendez-vous pe au contrôle et comment on ndeko o ayaki na kati église mema na état zalaki nango asa avec awuti pe mboka na bisote awuti mboka ngambo o iza Brazzaville mais nzamba sali ngolu alongwe na aveugle azalaki nango adomona bato lokola bekai mais a récupérer vision na papa Lokamba l'autre photo zaika na yo na oisika baina bataba ikomi mutu mais tout le monde est capable de monter ou azolo bagé ba comme ça nga taba c'est ko bimate ke mutongo yi mais auto moni papa azolo ba ndenga bande ko bela na ndenga biki okoko loba nini mo kenni no za ba ngala linga ko loba o loba na makomi toujours ndé na lobaki ke ba faux ba yaka avant na vitesse nyonso mais ba vrai ba yaka na sima
Et mais il y a bana. Papa wana aza pasteur na dole soki dolezi na Brazzaville. Aza pasteur na biete. Mais alandaka biso na ba émission. Eza radio, eza la paix télévision, alandaka. Mde ayaka pe ba soin awa ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui malade ne bandi ndenga expliquer que amoni ba soani na mabokilo na ndoto. Et mabokilo azu ba poussière ya mabele abwakile na misonde ala mukabu ndoto banda wana nde miso banda ko kufa yende wana. Kobela titi misuti et puis na colopathie avec c'est des maladies. Et donc mi chopo ko linga matu. Donc nde tango aye ba ye na ye na frère moko ba utaikuna pona bano simba puisque ya monate na yambi bango na église to bondeli abika qui se place te. Il y a d'autres personnes abiki se place. Na ba mususu se place abiki te tanga kenanda ko bonde amoni. Bon et puis émotion maladi po nyoso tu ezali na zoto elimo nde aye kokutana ngal susu oh papa obiki c'est to sepeli tout et ainsi de suite bon nde na bise na tika na biso makamba moto yo azo combattre ezali mutu tel mais nzambe azo sala retour à l'expéditeur parce que yo za mosali na ye obanga kaye ozana kindumba te loko te obali mosina yo légalement tout mais ezonga abi oui ça la mabongo papa to bondele sili au moins tant que bimi akende bon lobi na ngo babenge mama ya mosina ya kufi lebise kokete ti après bakunde mobali pa kufi para mosi ba kufi nde esala ke aya kozonga balobi kaka ke ye ake kokota nganga yango abubi il faut ba bomoso il faut ba bomoso bobi ake kokota nganga il faut ba barepe po ye mutabare nan ba ke babi ngana innocent na bi lokote famille pe bake ko talisa ko nganga bi oyote aza innocent talama ba biso nganga siko biso ba vérité ya makambo ndengeza. Et c'est comme ça que papa zalaki épargné et jusqu'à présent il a été guéri. Il est guéri. Yo pozolandanga. Na bi problème na ote. Soki oza na Kinshasa, soki oza na pays na biso atana en face na Brazza, si vous avez les moyens, ya kutananga nzambe nanga comme Jésus-Christ a usala. Rendez-vous. Bato bazuta ngai kutu fiche ya somba fiche okutana musala nzambe zate. Et comment fiche? Ezalika kaye pona ko enregistrer bato. Et ça gratuit. Au pesi comme on a protocole gratuit na yambio pe gratuit ici. Mais ce qui ne peut pas moulanga parce que Bible dit qu'on ne peut pas consulter l'homme de Dieu les mains vides. Au pesi nga nzamu pambolo. Mon so peso kazana ngote akutananga parce que toza modèle ya Christ. Yesu azalaki na caisse oya banosi meza shidas mbonga banozo wapi o bato banopesa no effectivement on Dieu bato musu po bazangaki akoyamba bango kaka voilà to sala musala ndenge Christ banosa exemplaire voilà na oyamba pamba ufele yango monike nasilisa awa bien que ba verset zali mais na sengi bolanda biso na Josué Lokamba TV bo s'abonner pona bolanda ba programme ba prière otozo ko sala et puis to ko yape awa pe ba prière oto banosala même na awa. Okay. Parce que c'est notre chaîne aussi. Oui, il y aura aussi des prières au niveau éternité. Na éternité et consort. Oui. Comme ça bolanda ba prière ndé tolobi ke a prier avec instance produit des miracles. On a première condition yangwana pona mutu nyonso ezalo sambela ko ezalo sambela kate mais face à un problème choisir te kokino consulter nganga te ko pas faux prophète te to sambela. OK. Okomona nini nzambo sa kama bolongo na se to ko sambela na bino pe bokomona nini nzambo sala parce que plusieurs auto sambela na na groupe to fungoli groupe na WhatsApp États-Unis nini Londres par-ci par Europe et tout Australie bazo témoigner tisiko ba témoigner Jésus-Landa. Vous comprenez ce que voilà, nous sommes prêts pour vous servir. Nous sommes des serviteurs pour vous. Première chose, c'est la prière. Deuxième chose, c'est l'offrande qui réjouit le cœur de Dieu. Produit aussi des miracles. Offrande des autres produits miracles. Bon, mais pour mes amis, on a la vérité. 2 Chroniques, chapitre 1er. Hein? Natanga, on a montré vers la fin, mais du moins, vous permettre Natanga quelques versets. Pour tout gagner temps. 2 Chroniques, chapitre 1er. Yoka, Nabanika verset 5 à 12. Mais on a sauté. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David,
Kirjat Karim. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Béthalel, fils d'Uri, fils de Hur, Salomon, et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. C'est la prière. Donc, première condition, on va prière. La prière. Deuxième chose, ces filles-là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 taureaux. Pendant la nuit, Dieu apparaît à Salomon et lui dit, demande-moi ce que tu veux, que je te donne. Tu sais comprendre. À Pessiofond. À l'oukinzambe la prière. Et après, à Pessiofond, il y a 1000 taureaux. Ngombe moko lelo, il cause à combien? N'invite prix en Ngombe te. Ils achètent plus de $500. Hein? Oui. Ah ouais. Oui. Et cause après 1000, tu vas 800, tu vas 700, ça donne grandeur. Voilà. Voilà. Mais ce qu'on appelle 1000 du coup. Tant que Nzamba moni bongo bi eh a bimele na buto bisenga nyo so lingina pesa. N'invite so comprendre ce que. Ézéchiel se fait ndenge moko. Tant quoi obi a vu a pesi 1000 a pesi c'est-à-dire a tant a pesi. Nzamba papa mbolier. Ti a umeli na bopo boko tant a beli alinga kufa. Malade au kufa. Tant a lele pas Nzamba na bakisele mikolo pe obiki. Okay. Voilà des miracles. L'offrande qui réjouit le cœur de Dieu. Maman Dorcas, sur le bien Ancien Testament. Toké na Actes des Apôtres, Okuta. Hein, chapitre 9. Ok, Maman Dorcas. Oya bane ko pesa ba et pas na nzambe na ba maveve ko pesa bango. Abeli akufi. Ba ebisi Pierre, nzawo kende vite. Tango aye, asikwi. Nzawo zonki na bomo. À cause de l'offrande na ye. On n'a pas comprendre. Azonki Maman Dorcas est vivante. Et plusieurs autres versets, moi, on appelle ça mingi exaté. Autre point, troisième point, donner aux hommes de Dieu et à l'œuvre du Seigneur, produit aussi des miracles. Ceux qui n'ont pas appelé ça verset, ils ont bien puisqu'ils vont signaler le temps, nous courons vers le temps, parce que c'est la télé, c'est le temps. Au moins, il y a un nazaliboué. Ceux qui ont dû attendre ne font qu'un rien. Même dans Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42. Même le plus petit, même un verre d'eau. À perdre bénédiction a été. Mais vous êtes là que pour insulter. C'est pas tout le monde qui est fainéant, c'est pas tout le monde qui est voleur. S'il vous plaît, il faut vous quand même retenir dans malobanabino. Il peut te compliquer la vie. Voilà, cause à la vitesse. Parce que na cautionné, comme d'autres le font, et ainsi de suite. On a passé mission. On a passé ma verset dans le lobby. Sans sécurité, garde silence. Mais il y a un finger, mais il y a tout. Mais qu'est-ce faire maintenant? Donc, voilà, c'est pourquoi nous disons que la vérité. Voilà. Et ça, principe divin. Est-ce que moi je suis incapable? Il y a que ça, tandis qu'il y a que ça, au kokate. Vous comprenez? Na sala une année et 8 mois. Jeune, il a veillé de prière tous les jours. Une année et 8 mois. Yo ko sala. Que vous les locaux me la maille et puis je peux au lieu moi biscuit le soir. Au lieu foutre le côté donc na konda na tikala non tambola même so bouger na mukana ko. Parce que ça sur la porte. Bato bia o ya beli toni même mbote na pesa mutute ainsi de suite. Na ko sala pe une semaine na chocolat na brosser tête, c'est-à-dire jeune na kene nango une année et 8 mois. Mais comme terrible, ce qu'on a yé na komi na ndako boye to lupanga mutu ki ba kisela ka nyoso te bébé na ba kisi tout bébé. Voilà. Alors, ce qui n'a zoté les maboye na zoloba na vi makambo na zoloba. OK. Voilà, pour ebelia bato bozoko ko minimiser makambo to zoloba. Or c'est il faut prendre au sérieux. Tala bande ko ba musulman. Ndenge bazalaki pa na bango. Ndenge ba pesaka. Donc tu n'as pas l'idée hein. Ils construisent des mosquées comme ça. Nauti, na voyage qui après na kiti na Casablanca. Na ke batonga mosquée na bango na ke visiter ngo, batonga mosquée na bango. Ba bisa $1 milliard pour batonga mosquée. Ba misima batonga. Et comme un site touristique na Casablanca lelo. Et ezali premier mosquée en Afrique, ezali troisième dans le monde. Tu vois. Tous les bandits ba kimbangiste, ba pesa kana tane de batongi kamba. Donc c'est-à-dire donner à Dieu ou à l'œuvre de Dieu ou à l'homme de Dieu produit des miracles. Je viendrai un jour pour vous parler de ça. L'homme de Dieu, et puis qu'on peut ça n'a pas pauvre. S'il vous plaît.
Ok. Babenga go aumône. Kopesa na ba pauvre. Et produisaka miracle au sakanate. Parce que moto aza pauvre, a osé là-bas pesa ye. Mais moto aza riche, nde moto. Mais ce que soki ozalaka kosenga. Comme pauvre. Oyo ba kopesa te mais aumône, soko pesa aumône. Ouvre lingolinga te, nzambo fungolo okoma riche. Voilà nasuki po bazoko lo bananga ngonge koki. Mais une prière que Dieu m'avait révélée pour la bana nzambe na kopesa bino. Prière to suka na suka. Ouais. Na kangi Bible na ngai. Na yebi ya batu bandeko belé oyo to lobaki déjà likambo ya kosunga l'homme de Dieu automatisation minutage ya émission na moyena quelque chose na yo. Ce n'est pas obligatoirement mais ça na monté aux a convaincu parce que la parole de Dieu est à la ranango ophélie. Mais évangile autre que na ko évangéliser pour son Bible pour foutre transport et c'est un moyen quelque chose. Pour quelque chose wana et ko soutenir pour que émission et mata et que ne sous likolo makasi. L'homme de Dieu pour que to chuter to zonge panabino na la wosa la moi bilan mon cœur na maman on est sur l'homme de Dieu lobi ndeko na ngai. David a pesaki ba holocauste a pesaki ba ngombe et panzambe avant pesango abandaki la prière. La sima prière a pesi. Yeba ko sambila. Ko linga ba miracle te pona omona loboko na nzambe. Ba mona ka loboko na nzambe ne Bible lobi prier sans cesse. Banda ko sambila. Banda ko exauter nzambe. Nzambe azay papa lokamba ka yimoko te. Nzambe pas papa ili. Nzambe azay papa shiki. Nzambe azay moto nyonso. C'est à vous ya ko kota na kati ya fermeture entre yo na nzambe pour déclarer maloba malamu miracle s'opérer na vie na yo. Pona moto il faut qu'on paie ça. Paie ça dans ma ramazambi. Mais on paie ça fait pas nani. On paie ça pour prophète ou bimisara tabako mi mutu. Et qu'on produire le moroti. Et le là aujourd'hui panier. OK na on la pompe. Aux autres comme mai. Mais moi ino soko ta on zo mona na kata panier. Zo kitana na si. Texte on paie si mon sala nzamba bongo au mona le bokoti. Mais si on paie si mon sala nzamba oza convaincu. Tant oyoki la parole de Dieu et beti na kata mutema na yo. Nde parler aux allez édifier. Pour yeba ke mon sala nzamba oza bien. Tant ozo limo sala le ke pa na yi. Sozo sentir paisibilité na kata motema na yo o to bengi kimia yeba ke place wana eza mabila malama kolona mais sozo sentir olingo pesa mbongo komi agité omoni ba langage na yi akomoto pressé na likambo yeba ke aza o ya nzambe te yeba ndenge nini ya ko respecter principe divin pour mona loboko na nzambe l'homme de Dieu nga na sali na nga point conclure mon moke oyo lobi pour que aussi ça na émission lelo on va causer la prière aussi prière et c'est que adresse place église mes amis pour na bande connaître sur la biso à travers le monde. Merci beaucoup avant na sa prière ango et sengeli d'abord na insister dans likambo ya kufuta émission nde na yo passé boye mutu moko tatini mbongo pona papa futa émission vous comprendre pona loba soki mutatindi soki alingi na tanga komona na tanga komona mais so mutatindi te atindi te et voilà ouais vous comprendre nalobi et ndeko moka tuna kisoki na futa combien na oui $100 kaka atoti ne pas na ye oti ne pas na ngai na yo sala émission vous comprenez et si otindi 200 toni na sala 2 émissions voilà c'est ça alors nzambe akopambola yo voilà nzamba pambola yo et puis tozwami na Capella numéro 16 na Yolo donc combien na Kalamu Yolo Capella avenue Capella numéro 16 juste référence chambre maman Zozo donc ce comme na croisement Capella na Kimwenza au moins quand on face na Wenze le pango batia panneau ya Paris Foot ba comment ce qui premier bête biso tozana étage na likolo ya on a c'est chambre froide maman Zozo Capella numéro 16 de place tozali mais ce qui olingi olanda biso ba message mususu en intégralité na Josué Lokamba TV Josué Lokamba TV wana olanda biso s'abonner et puis tokoya awa pour nato yeba ko passer pe ba prière ba temps prière na peuple nzambe pour bana bazali édifier voilà besoin prière oyo nkolo a inspiraki olanda yango pe osala yango même na ndako apprendre na bondeli amen voilà zala concentré et l'olanda prière oyo yo osala pe prière oyo o répéter même maloba oyo et ainsi de suite. Seigneur, mets une garde dans ma bouche. Et que mes paroles produisent la vie. Et que mes paroles produisent la vie. La paix. La paix. La justification. Et la bénédiction. Et la bénédiction. Je refuse. Je refuse. Les paroles mauvaises. Les paroles mauvaises. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Isaac a pris
prière à Mukuse, mais ils sont très profond, très puissante. Prière. Alors, Nzamba Lobinin, alobi okosala prière oyo 7 fois. Chaque jour, 7 fois. Et ça, c'est significatif. Hollandais, parce que Élie, dans la matinée, en Mont Carmel, dans 1 Roi chapitre 18, pendant le verset 41, au Kouta, Élie, dans 7 fois. Pour n'amboule bêta. Josué, dans Josué chapitre 6, au Kouta, Josué, face à mire à Jéricho, moi, les Kezate, ou bien ils qui barricadé, moi, ils étaient. Alors, ils vont tourner 7 fois après Bogang, à tourner 7 fois après Gangi. Chiffre 7, ils allaient chiffre, encore, il y a perfection. Alors, on a détruit maloba nyonso mabe loba pona yomoko o ngai baninga bazwa ngai baninga ba mata ba grade ba komba ba généraux ngai tala kaka o mwende ngolo babongo otika la kabongo yo loba nga na olata pena pasa ya rouge général nga na kokoma nga na ko réussir ngai grade eza ngate niveau nga na zaina grade jamais na umeli na armée o ida grade na ngate ifuna mata au moins temps ozo déclarer bongo o sala rango 7 fois par jour et on l'a ça même pendant 1 mois, même pendant 2 mois, bah parole wana, au moins on ça. Et puis tant aux autres le babongo, il faut sceller l'offrande, ou déclarer pendant 7 jours, 7 fois, et puis aux offrandes au scellé, au tinde libiso, malobana, au moins. Nga, balobi komba ngai jamais libumo na bazemi na kobota. Au moins siko, nga tout la terre, bino boba la boze la bomona na obtina invitation. Au moins tant bani kosta la bongo. Au moins nga o malade na ngate o zoto na na bonne santé o te bakisi on obwaka na ozonga au moins tengo déclaré par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. De tout au canage Proverbe chapitre 16 verset combien? 24. Obike ba parole o ezobimisa eza miel, rayon de miel et puis eza douce pour l'âme et puis eza sanitaire pour le corps. Prions. Yesu, osa souverain, osa na capacité à ko délivrer puis à ko guérir. Au nom de Jésus, miracle est opéré. Onction et là tabino pebo vivre miracle. Guérison, malobana bino bo et promis by fait positive na kombo de Christo. Amen. Amen. Numéro na téléphone plus 243 89 91 91 055 plus 243 89 91 91 055. Yami Balizali plus 243 9 98 17 18 54. Les deux numéros. Soko benga na oyamba. Somo na yambite seke na osambela ou na oteya ou na pri ou na zo na service. Tikelanga ka message. Et na koma libre na répondre yo. Nzamba pambola. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci aussi la bande de sur Talibiso. Ce que Jésus-Christ de Nazareth a zongité. Tokotana oisika pour na koya susu ko édifier peuple de Dieu. Nous allons toujours bénir Jésus-Christ parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Qui m'y a été dans mon Talibiso. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.